Merci, merci. Bandeko Balandia 3 Exa Production TV. Merci, chers internautes. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez vous connecter. Bokota, 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 kaka ndenge tolobaka TV za radio te. Totombeli bino bolani malamu video na biso mokolo lelo. Video na biso mokolo lelo ememi biso lisusu na Funa. Na district ya Funa, plus précisément dans le quartier Lubudi. Ah, déjà le boss à prison centrale à Makala, prison centrale à Makala, yango na gauche na biso. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme, pe ba vie à kuta tire. Ah, toza liboso à prison centrale à Makala, prison centrale à Makala yango wana na gauche na biso. Na droite na biso iti bumbu yango wana okenda libanda mboka kala oyebi lisusu ndenge iti bumbu ekoma te. Iti bumbu yango wana na droite na biso iti bumbu toza pe na lycée technique et pédagogique de Bumbu, eza na même concession. Awa toza na avenue de la Libération, ex-24 novembre. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Lubudi eza munene. Tokotambola na babalabala lokola Kasangulu, Bungudi, Pinzi, Tantuzola, Pumbu. Oyo bilanga ba maman maraîchère bazo
sala coupe na bango ya bilanga ndenge ezalaka kaka. Okenda libanda mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge président central à Makala ekomate président central yango oyo à droite na gauche na biso. Topesi mokongo na Selembao tokende vers Bandal. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Avec un mot qu'on a lobby, tous on a le Soki okei na avenue de la Libération tout droit boye, okei vers Mola. Mola, okei ville. Soki okei na sens contraire. Ok, c'est Lembao, okei peine. Bokota. Arrêt petit pont. Yango yo. Tokoti na kati. Tokozonga lisusu boya komona lisusu ndenge ekoma. Lisu me koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Masula kobangola kamotema ye. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye. Awa toza na avenue ya prison. À gauche na biso prison centrale à Makala. Otelemelaki tribalisme lobby lelo te na nsima na yo mokongo moluba moswahili. Avenue prison yango oyo okenda libanda mboka kala. Oyo lisusu ndenge ekoma te. Kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire. Bana avenue prison yango oyo. Avenue prison na bino potika kala yango oyo. Trahison est inutile.
Une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Lipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bana veni Zuka Bokota, bana veni Zuka. Baringili sumu koleka biloko konyae alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango nzambo ya bombo ye kalabiso bato koliko to sanzane kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie. Bien beaucoup comme on a ngo dans le quartier Monatunu avenue Zuka yango yo kenda libana mboka kala 10 ans 20 ans et juste ndenge zuke komate lisume koma nango perfectionné bisque sana makambo toboya kilobi ekomotorize bisque komo. Comment nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye avenue Zuka yango yo tobimi nango petit pont yango yo petit pont moment na petit pont na bino botika kala yango yo petit pont yango yo tona 24 petit pont yango yo okota bokota bo s'abonner bo partager bo liker oyo toza na avenue Lubuluzu
C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme. Peba via kuta tire. Avenue Luvuluzu yango yo bana Luvuluzu boza wapi toza toujours na Selembao quartier Mwanantunu. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Lipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bana Avenue Luvuluzu yango yo. Luvuluzu ezo continuer tinase. Tokokota Jomi. L'église néo-apostolique ya mwana. Koleka biloko akonya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bombo ye kalabiso batoto ikoto sanzambe. Église ya prophète Dieu yango na droite na biso. Awa toza na Avenue Bungudi. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Bana Avenue Bungudi boza wapi Bungudi yango yo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poe. Azan a raison.
Bana bungudi boza wapi bungudi yango oyo bokota bosabone bopartage bolike. Lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Avenue bungudi yango oyo masula kobangolaka motema ye kenda libanda mboka kala oyebi lisusu ndenge bungudi ekoma te bungudi yango oyo. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye Oza kaka na Selembao quartier Moyantunu petit pont yango wana otiki yango na droite na biso tobimi 24 novembre. Surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta tire Mosquée Zamzam yango oyo mosquée Zamzam c'est na avenue Kasangulu. Mosquée Zamzam yango oyo avenue de la Libération na bino botika kala yango oyo ex 24 novembre awa tozokota Kasangulu. Bana Kasangulu boza wapi? Avenue Kasangulu yango oyo. Kasangulu nde ezokabola Selembao na Bandal. Awa sikoyo tobandi quartier Lubudi. Quartier Lubudi yango oyo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Merci parce que Boza et Belé voilà dans les artères de Kinshasa en chaîne 3 Exact Production TV.
makamwe mingi lolenga bandimia lelo balingi lisumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye biso batutu ikotosanza aveni kasangolu yango oyo Soko banko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévote mon massé évêque moko na lobi tozonga na liloba des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. awa tokoti Jomi balabala Jomi yango oyo Jomi ezo continue tout droit tokozongela ngo nsima balabala Pinzi yango oyo abine ya Pinzi yango oyo mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta tire like Pinzi yango oyo Pinzi yango oyo bana Pinzi yango oyo kenda libanda Bob Mabata Pinzi yango oyo sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans goûter la cima
Esoyo, Yesu zongana yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Lipambole, Lipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que awa église protestante hôpital Chiswaka mapinzi yango oyo abani pinzi yango oyo pinzi yango oyo totiki pinzi tobimi nango 24 Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Et que mon cona lobi, tous on a n'allé le Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poel. Azan a raison. aveni tantu yango oyo lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné kenda libanda mboka oyebi susu ndenge tanto ekoma te tanto yango oyo kaba lisolo pesa sango na moninga namoni tanto na biso totika kala moni ndenge tanto ekoma TV eza radio te image réelle ya tanto yango oyo mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est toujours
jeunesse en élo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Pana veni tantu boza wapi tantu yango yo bokota bokota tantu yango yo tantu botika kala tantu médical yango na droite na biso Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que toujours avancer dans tantu yango yo okende kodebouche na jomi bana tantu bokota bosabone bopartage bolike tantu na bino botika kala yango yo baringili sumu koleka biloko akonya alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya atu wana croisement jomi tantu Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ Doudi bote mumase eveke moko na lobi tozonga na liloba des Écritures avec le pasteur Godin Poel. Azan a raison. Cotizola. Ma
makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya Aveni Zola yango oyo kenda libanda na mboka Zola ekititi na nse kuna tozeli yango a partir ya June. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta tire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eglise kumio Aveni Zola yango oyo tokomisi beglise lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye awa toza na Aveni Zola bokota bosabone bopartage Zola yango oyo une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima yesu oyo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie bana Zola boza wapi Zola yango oyo Zola na bino botika kala yango oyo bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye nzambe alola koma kolela kolola makamwe mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu koleka
na biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoliko tosanzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi Bosanene tokolaka pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole bana zola yango oyo lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masula kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vraimen koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso aveni mpika yango oyo yesu yakanda yo vraimen koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bana aveni mpika yango oyo s'abonner, pour partager, pour liker. Ana mpika na bino botika kala yango oyo tozo avancer na mpika vers direction mama colonel. Une sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la sima yeso yo yesu zongana yo
Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Pika botika kala yango yo. Église protestante ya mpika yango yo. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Tokoti avenue Pumbu. Bana mpika, bana Pumbu, bana quartier Lubudi. Pumbu yango yo, bana Pumbu boza wapi? Bokota bana quartier Lubudi. Oza mwana Lubudi omoni epa na bino te komela biso na commentaire. Ozonga. Tu as collection pe epa na bino. Tokende na Pumbu vers avenue de la Libération, ex-24 novembre. Soki botali na ba vidéo na biso ya kala bokomone tosali bino balabala ya quartier Lingwala. Lelo toye kotambola na Pumbu première partie. Vidéo à l'élo, déjà première partie à quartier Lubudi. Donc on va prochainement dans quartier Lubudi. Yassé.
savais qu'elle est mes frères. Donc on m'a contrahi sans goûter la. Bana avenue Pumbu na bino yango oyo botika kala. Tobimi nango avenue de la Libération, comme on a TVZ Radio T, Kabali Solo. Et ça, c'est un moninga. Pumbu yango. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. On a venu Kola, on a déjà Ngiri. Ah, tu as la station à Bamboule. Je vais avenue Toya. Ah ouais, Tozana. Centre médical, les experts. Centre médical, les experts, yango yo. Ozana ndeko moko azobela. Adresse ya bien ya komemaye yango yo. Centre médical, les experts. Avenue Toya. Rwanda na Kisasa. Centre médical les experts yango. Clendey, papa na biso, le docteur Jean-Marc Ntita Kalonji. Awa tozana Toya. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Avenue Toya na bino botika kala yango yo. Awa na avenue Toya. Moni et pas va se dire que wasiamo. Azana raison. Pas se dire que wasiama l'équipe. Master nanga ya tongo. Bana Ntoya boza wapi? Ntoya na bino botika kala yango yo. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Masula kobangola kamotema ye. Oza mwana quartier Lubudi. Omoni balabala na bino te, comment la biso na commentaire, omoni le temps na bino te, comment la biso na commentaire. Tokozonga. Toya kolakisa yo pe pa na bino. Awa toza na avenue Ba Congo.
quartier Lubudi. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme. Beba via kuta dire. Merci parce que Boza et Belé voilà dans les artères de Kinshasa en chaîne 3 Exact Production TV. Les lots yaki quartier Lubudi. Bana Lubudi, bomoni Lubudi na bino bostika kala. Yo omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te. Komela biso na commentaire. Tokozonga. Toya kolakisa yo pe pa na bino. Kozonga po toya kosala bino deuxième partie ekozala Lubudi ya se. Avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Lipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bana veni sana Boza wapi? Aveni sana yango oyo ebandeli ya quartier Lingwala. Za mwana sana kena libanda mboka kala aveni sana yango. Koleka biloko konya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato iko sanzame kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie Meme tokolaka pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison.
Ozali ebele oyo bolandaka les artères de Kinshasa. Les artères de Kinshasa mokolo lelo tosukiseli yango na avenue Kinkola. Omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso. Okozonga toya kolakisa yo pe epa na bino. Avenue Kinkola yango oyo. Kinkola eza déjà na quartier Lingwala. Soki yesu azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe misanga libala losombo na bango nzambe misanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango ifo bapesa yo mobu tokomisi